Papa chéri atala est-ce que capacité Ibraton na mutu pa Ibraton. Po Ibraton le ka ba Ibraton sala mamobele. Adam ayele taka aza vie, so na lo ba mamne fona longo la lunette. Ala va ma vie. Aza vie. So akepa papa chéri c'est ka senti que papa chéri maka. Showbiz mise na tonta showbiz pa Ibraton na Moïse. Igaza ba mani. E mutu mo ateka na ba afingi ne mutu. C'est ka na kwiti, aza ndo afinga. Ko finga na aza mutu kwiti. Comprendre? Ndenge azali chroniqueur. C'est na ebete. Ngala ebe na ba ngala moni na ba. Tokutane pas. Le 27 septembre, pas Paolo Tudilo, ce n'est pas Paolo Tudilo, les producteurs. Il y a sous-on pour que c'est un succès. La monnaie pas Paolo Tudilo, à la barman. Là, au final, il prend ton niveau, première classe. A fingi était malobi que il prend à sa petite naïe. Pas dans la vie, tant à mon on a la vie, bon, il prend on a la vie. Il retourne à Migné, Manani Mukolo. Grâce on a la vie, bon, il prend. Mais c'est belé, oh. Par exemple, donne-moi un exemple. Ça, on a un niveau, on a la directeur, on a porté parole. Mais lorsque vous êtes directeur, tu te permets de dire que ma musicien sur Rana Pixar n'a pas besoin de souffrir. Directeur. Un système à Kosaleka. Batebele ba beta ate na kino mona ke o mona ke ban ezarat makambo te zarate batangola so meli ba whisky na biso to ke place mo mise ba da jeté Ibraton beta ki ba mise bele ko kombo no tangi ba mise ne ba souffra bi nga na ne na ke kito ba mise bele na répétition na biso mais au sad mais au sen non arrête. Baza bien, reste la banque de bandem, baza la succès et tout, na kin baza babeta la concert, baza voyager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Chers amis, quand vous voyez Lisa Queen, c'est-à-dire que nous sommes en Angola, eh bien, Fimbo, Demakambo, 53 000 abonnés. Mes chers amis, ça se fête. Je salue Ken Piana, mon boss. Je salue toute la famille Fimbo. Je vois Laura Chou, Malika, Djoubek, Hilaire. Je salue, je vous aime. Je sais que vous êtes nombreux, alors très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes à Kinshasa, là où réside mon parent Didi Kinouane, je vous salue. Vous êtes en Afrique du Sud et Papa Joey Fessunjalelo, good afternoon. Vous êtes en France, là où réside la famille Kingisi, je salue, je vous salue. Vous êtes en Espagne, vous êtes en Italie et Papa Davina Télémine, bonjour à vous. Vous êtes en Chine et Papa Madi Kouete, salut. Vous êtes au Canada, vous êtes en Suisse, vous êtes en France ou je sais pas moi, vous êtes en Angola. Namboka ba Corniche Tambani, Namboka ba président Luc, Namboka ba Amelia Dembo, en Angola, Namboka ba Paolo dos Santos, plus que chef Dadi Le Teta. Bonjour à vous et je n'oublie pas de saluer l'homme fantôme, le seul fantôme qui sourit, Ben Willy, le Gabonais. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois pour vous le directeur. Il a un nom, mais on l'appelle directeur. Nous ne savons pas pourquoi. Eh ben, ce n'est ni autre que l'attaché de presse par excellence, ou je peux dire la bouche autorisée de notre artiste musicien Ibraton, que je salue déjà. Bonjour directeur. Bonjour Lisa Ken. Comment ça va? Bonjour GP. Kimia? Super. Vraiment. Ouais. Directeur, il y a un point de directeur. Comme mon nom vrai est Zanan. Claude Ndangala, je suis le directeur de marketing de compte. Ah, Claude Ndangala. Mais vous êtes directeur de marketing. Il y a. Ok. Mboka, on a déjà payé à battre. Ah, il y a un peu quand on va me équiper mon lompala. Linda Bokanga maman et Mambo. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un bateau à Bengaka directeur. Directeur, vous allez à Kin. On peut savoir pourquoi? Bah, but na on a Kinshasa ça y pour aller. Na Kin par rapport à boulot, ils ont musala ne benga, na mikende nga morote. Ne da tunsi ba mela demande ba kende Kin par rapport pe ya boulot ndenge za na ke moi Kin. Na ba président li ba kende Kin pona mama nga kende ma Kin pona mama boulot nanga. Ah, boulot na boulot ni boulot ya orchestre. Ya orchestre. Qu'est-ce na c'est kende. Ça y boulot ni. Na kende Kin par rapport ne Kin esenga nga. Ana ngola da na rumeli na sali ba 6 ans 7 ans na kana mboko. Qui ne peut pas directeur bureau 5 taka kuna dans ba CG Christian Okonda kuna va awa et anaoka ba fanatique administration dans Kin. OK. Parce que pe na Kin s'imposer directeur
po ezaka ba komba ba tout directeur c'est moi tina kinga. OK, il y a directeur, il y a je rappelle dans ma téléspectateur on a ça directeur, il y a marketing. Il y a marketing. Il y a orchestre. Orchestre il y a Ibrator comme dans ngozana. Contre-maître. Ah, comme on a contre-maître. Donc c'est le directeur par excellence, il va contre-maître. Aujourd'hui, nous le recevons ici sur Fimbo na Fimbo. Bon, directeur de Bandi, hein. Outikin. L'orchestre est belé. Watanabe, orchestre Watanabe Zali. Tozana Fali Poupa. Tozana orchestre des plus que Pombaniance. L'orchestre est belé. Choix na yo qui porté par Ibrator pour l'année. Tu es dans des nini, la vie est dans des nini. Mon début, on a la pipe et président Luc. Oui, on a pu petit président Luc. Oh, il y a des musiciens belé à Congo. Et dans les cas, et dans mon tour, on a pas corniche, et dans mon tour, et tout en ça, on a yé. Ibrator a convaincu na mama belé. Ibrator, avant ma camona nous, Ibrator a salangé l'eau moi et tika dans la vie na mobima. Ibrator a fait ça en valeur na mboko. Alexandre, ça il s'en a un clip. Pour clip au tabac qu'on a pas dans talent. Na ça la clip a roulé. Ah oui? Hein? Na sala clip après on a Valère mon boy. Na habité si on a loba makamne sala ngana rolé là. Yango na shona yoza qui portait pas Ibra. Donc on a reconnaissant. On peut dire ça. Tout à l'heure King Slovaz. Oui. Na ba roi bilama ba makambo. Junior Bey, na été son azoko ça peut jamais la démo. Il y a Pichu Jembo, Charout. Eri panda na ko sa mamna loba ba na loba vérité. Pour vérité da boka bonité. Ibra to son na ba no beta masolone siko. Même ce bimanga. Ah. Aza musique na bien reposo moindo kati mundele. Mamba salangele kelang. C'est quoi le directeur? Qu'est-ce qui fait que dans Angola Ibrator azana batute? Azana ba boste quoi, bato ba soutien, bato ba soutien makasi. Bazate bato balobi bata Ibrator baza poche mukuse. Par exemple, ceux qui te moni bato bazo seka ba Ibrator aye na Luanda, baninga to moni Fabre avanda na Luanda na Hôtel Diamant. Tu comme on a des plics avant dans Epixana par exemple. Même Robino totali héritier Watanabe avant dans l'hôtel il y a bien c'est quoi totali même Robino Mundibu quand on s'allait à Luanda à l'hôtel Mayanga. Mais on a vu que Ibrator aye azovanda et na pensant on est bato balobi pas Paolo Tudilo. Ce qui fait que les gens ont vu que Ibrator na Luanda zana batute. Donc azana batu mais batu ne nyonso baza muta poche mulaya zate baza on soit poche mikusi azana ba débrouillard quoi ba patron Ibrator azana bangote pourquoi? Merci, c'est une question qui toque faut rappeler na servir aux paroles. Oui. Là au petit pas on a donc c'est l'eau tout. Oui. Ibrator azana na meilleur joueur mboko qui peut mon l'homme pas la millionnaire en kilote. Ana ba PDG mais la dembo. Ana ba président Luc na ba Pichu Jemona Dolphy Timba on dirait ba président Luc na ba mela dembo bazonga sima na mamba Ibrator. Tout ça na bangote. Et dans des ni producteur Ibrator a signé un contrat. Baboya otema kolomi balé. Ibrator a signé un contrat. Azate ba mise mo bense nini boy coproduction te. Yeba bense pas producteur. Producteur a servi et place à vendre. Soit ça ni. Na vie ba kokana te. Non, regarde, Amela Dembo par exemple la okaya koloba, Ibrator lora batie yo awa non ngala moni décret na yo mastana ngai. Fona tia on hôtel. Paul Santos Asilika. Asilika. Paulo dos Santos okaya koloba Ibrator loko za awa ngala dikazala te. Il faut ozala place boy par exemple. Oui. Mais pourquoi bango nyonso bato Ibrator en Angola bo combina ki que avanda awa et pas ya Paolo Tudilo. C'était pour le ridiculiser. Bo betier 12 na Luanda. Moi tata na longue manette, on avait. Adam mutema munene biso orchestre toi tata plus de 75 musiciens. So landi sous bata bureau. Afutaka batu cha un orchestre. Biso na so ba ujana orchestre moi mikolo. Mais aena bango, ena ba musicien to zongi pe biso nyonso. Mais le choix, ils n'ont pas fait le choix. Il y a qu'au loger les sikamoko crédibles. Par exemple, donne-moi un exemple. Mais lorsque vous êtes directeur, tu te permets de dire que Babissem Sourana n'est Pixar n'a pas souffrir. Directeur. Les 4 VA, et Pixar aquarium. Ozo vana ne mwana na mususu. Ano vana na diamant bo mona na tongo. Na butaki lala na ni na casquette. Mon siko. Bazana na système akosa leka. Yo saka na eza musique. Oluwa mamte mama. Keba.
Donc, les musiciens sont vendre dans l'hôtel bien Angola. 5, 3 étoiles, basé le système à cause les canatonga la mo qui a un hôtel. Na pourquoi 0 heure azoka ko la l'hôtel mona cité. Comment benga na public. Siko vibrateur a bien sala bongo andimi bato ba mona ka vanda na papa. Vibrateur a bonga. O mona ngati. Ba soin. Bango ba soin te? Directeur, quand tu vois aux ovins à la télévision, tu zappes sur internet, tu vois mon confrère Miguenier Mazobenga Ibrator Petit. Un petit on a le ba Ibra. En tant que boss là, tu dis quoi? Oui, c'est mon ami que j'aime beaucoup. Il y a des barman, et moi ateka na bar a fingine mutu, c'est quand na kwiti, attends do finga. Ko finga na ya muta kwiti. Comprendre? Miguenier ma azali chroniqueur. Le 27 septembre, papa ce n'est pas Paul Tudilou, les producteurs. Il y a sous-on rapport que c'est un succès. Na monnaie pas Paul Tudilou, à ta barman. Il y a un Ibraton niveau première classe. A fingi était malobi que Ibraton a petit nae. Bon dans la vie tant à mon on a la vie beau Ibraton, on a vie. Ibraton na Miguenier manani mukolo. Nga si on a la vie bon Ibraton. Nga vie beau Ibraton. Koluga mamte au fou la banane te. Ce va bengue petit, ça vous choque? À un niveau, na été. À un niveau, et dans le roi, tu as un certificat 6e primaire. À finir les moutons. Et dans le roi, à finir les moutons bar. Et dans le normal. C'est autant dans le collège. Et dans le niveau, on a été. Maintenant, directeur, tu as la caméra. Pour ça, s'il te plaît. Oui. Tu as la caméra. Yip sabatu nyonso o bazolo bake Ibrator ala l'hôtel à $10. Yip sabongo amo. Ibrator ala l'hôtel à $10 te. Ibrator producteur ba yo kanana Ibrator a na 27 musiciens. Ibrator a na 40 musiciens abi o batire nga notre charge na bango. Ibrator abonga. Ba musiciens ba no vendre pixana, ba no vendre ne pixana ya aquarium. Ba kende pixana so ba komi zoe ba mo benga na ba fan ba ko tala ba air wana. Ba kinola na hotel ku te zanga tina. Iboto sina contrat iboto ata niveau iboto ngana ko na mwana mito mutako bang c'est ça Moïse Mbie o Moïse Mbie atonta showbiz le roi biso bana etaka ba compter to un niveau na bango te yanga to beta bango tout to suka bango na pas un niveau na bango te iboto final taka leki mboka mwana oyemba iboto ata niveau ba supersonique le roi ba mirage supersonique bana na ba compter. Voilà, je salue Héritier Mvouama, l'homme le plus chanté de Congolais. Pour dire aux Congolais, lorsque je pense à Héritier Mvouama, qu'est-ce qu'il y a eu entre contre-maître na batoche congolaise? Parce que Ibrator Tanga Longo et Pafa, c'est le musicien, parmi les musiciens les plus aimés de l'Angola. Ibrator Angola de Balingake Mingi. Il a eu le soutien de presque tout le monde. Et les Congolais soutiennent qui est Makasi. Mais les gens balobi que Bino Bobmaki Bengra, surtout en particulier yo. Obmangra yango oyinisa Ibrator et pas batoche congolais, c'est congolais baboya babendana. Bokoma boka bra batoche congolais so basana 2000 kwanza ba tu penas congolais so bazaka pena makambo. Bango so bakenda na place mususu. Yo na batoche congolais, yo particulièrement na batoche congolais bo wela nini. Soko tanga siko ngape na batoche congolais. Ngate ka vision. Yo na batu mususu wana ba collègue na yo so bo wela nini. Ah, salut bien, ozongia. Taka merci zo. Ngana batu wana na wela eloko pete na mutu na wela ngam na kotsa mama kamwana okese ngam na bandango Ibrator na boka mta 2000 kwanza te wana eza ba kamu mususu ngana na problème mutu te na peti ve na nga kaskito neto motopamba na mona Clovis Kininga na kana problème na batu te wenze mobimboza un problème na mutu te mais qu'est-ce qui se fait qu'ils se sont retirés bazongi na bango simba la makamba mabino lo yo linge moni Ibrator ngaza ya yo moko to tikeli yo so charge ya so ba collègue na mususu nde ba longola même batu neti nga longola ngana sangisa kudu batu eza ke so benga batu mususu tu na bango ngai batu nde so ka muto kima na ndenge na ye na muziki ngana utikini avant les émissions à futa avant ça les logos ba futa faut ça les bonimba misi faut ba na vie so mi pesi valeur te ba ba pesi valeur te. Loko lega pa mami lela olekipa ya Jackie Ndala. Bona ngalega ma. Okomi fier. Na lega na comme na nga fier te. Eza ndeka succès. Attaque na ko ka succès te. Etaka makam. Vous comprenez? Ko bulete ko ke o boy bata congolaise ko na mamu na bangote. Ko lwa ko makamte.
Et ça, il a créé l'histoire, il a un problème dans le Tanga moi 7 personnes congolaises, oh ya makambo, bozara bango bien na ba contre. Ma collègue n'a pas passé pour ndima bakama, ta alo na ndima. Et puis PDG Clovis Kininga. Azana congolaise? Un temps. OK. Junior Balukama. Emani Kala. Pichinzo la sacré. Moi ba ve na nga ya palais. Junior comme Mutambo ngazanga libumu. Et puis Corniche Chambani. Namoni Igemo yo gouverneur. Voilà, il a salué cette personne, c'est-à-dire que lui na bata wenjas congolais so baza ba collègue non ten nada fait. Donc il y a pas de problème, clean directeur. Musique ko to ko que ça lamba na la musique. Parce que nous avons donné na mbongo na na fini point. Tarambanda ça fait mais au BTP tout. Pas à côté ça vandi wana nani. Vraiment. Et mamba musique est tambola. Olivier le Petro otala. Dadi qui est solo de libanga. Keba olugama Ibra, pourquoi directeur tant Ibra Zalaki awa Tomoni Ibra betika na palanka na jus à mort, je salue jus à mort papa junior. Tomoni abeti sous na ba Petrangol mais na ba salle honnête na Atlantique quoi beta kité net na palanka na piscine alvalade beta kité. Est-ce que Ibrator ba producteur na ya mona kaza na niveau ya robeta na ba salle wala minene te bato ba banda après que na cité to ndenge nini pourquoi il a fait ce choix ya robeta ka na ba eza makama niveau te eza ke ndenge ba yokana ki des conseils robeta place et puis que misa munene na mboka na biso beta ba zenisa minene ana makambo abeta wana ou soit tolo bato balobi ke babetsaki ebongo po bamoni ke Ibrator aza na niveau ya plikte aza pe na niveau ya Fabregas te aza même pas na niveau ya Robino yango abetaki na ba place wana a niveau nani ya Robino te donc Robino leki a Robino leki Ibrator na niveau yango sali ke abetika na ba koluka mamte Robino mundibu palin miso na miso wana palin koluka mamte lubola wa kuma miso non aza niveau mo na Fabregas te koluka ah nana aza niveau mo na Fabregas te izamo batangola bakosanga na utikini pichu chembo abena kenekin ba ona Dolphy Timba na kipe mongolo mpala million en kilote ebisa linda bokanga mama social orchestre na 6 ba esanga na kekin pona confirmer makambo batebele babeta te na kino mona ke oh mona ke ban ezaka makambo te ezaka te batangola so meli ba whisky na biso toke placement mission ba danger te Ibrator abeta na kino ba mission bele bu kombo no tangi ba mission ne ba souffrir na kino ebi ke ngana ndena ke kito ya ba mission bele na répétition na biso ba osani ba ko senga non arrête baza bien orchestre la bango zo beta banzembo za la succès et tout na kin ba beta ba concert bazo voyager na pesi mbota mutu ka ya taboche le père que fuga on mbote Radish Elisabeth général abi makambo pona boya na kosa atoko mo ba vérifier bazo voyager ba yara pa Ibrator ko senga mbongo oh oh ils ont leur patron ils peuvent bien demander là-bas bota bonga parce que yo senga mto profing bota bonga bota da niveau ba to wana te abaton et net mutano tangi comme Fabrice anola anoke diamant ko kende 23h bengan ba so anola la casquette c'est faux oh Fabregas ça va dans hôtel diamant tiko lo ba boye bato ba silica oh on a moi ni nango hôtel diamant ça combien d'étoiles à Mele Dembo ça 5 étoiles là 4 étoiles l'hôtel diamant Fabregas ala na Angola hôtel diamant na habité où te donne la kanimba où te donne la kanimba 23h ben Jean Bey et puis je monte dans la moine na babi zo babi tika Junior Bey libanda makambo oh ayi makambo Radish Elisabeth général ayi makambo ngana ko sate koto na ngana casquelle koto na ngai taka koto na ngai DJ Gloire na camarade DJ Gloire puissance DJ Gloire puissance je salue tous les DJ de la ville de Luanda DJ Gloire puissance DJ Lutonadio DJ HK le DJ Stuga DJ Ken ba DJ Nyonso ya mboka o na kamana nga DJ Gloire wa bilamba e bin kala mboka aleki ba DJ tuna succès c'est moi directeur na lobby yango karibu variété tant de leaders Jogo mongo kipe mongo lompa la million en kilote donc tanga après 23h akei akola la kasi akela ne koto kunati obité yango bino bo préféré ki boza no normal boza musala on a té 23h boza musala té ba Paulo du Santos ba serva ki ba Weston Chivu no marché central patron mutambongo azanga libomo pour ce moindo kati mundele yesa lobika alors Adolphe Timba sabika lelo lobi asali makam président ligue non les lampia kate tozana batabon orchestre na ba Jogo mongo siko Ibrator alanda kaka continue au vanda awa ay makamu eza mon boulot ndetolo baka boulot
Et puis que mission ngam na 5 ans. Ah bon? Natali pe point noter, il faut ndebo, il faut analyser. Natali capacité na yo, nous ala pe un temps, OK, na pe moi biso ba do collège Natali yo pe, vous avez muta ba koto wana, mbala moko, to sala makam. Yango na po Paulo ada producteur amune na bengi sama misa minene. Là ka bengi c'était yo zala, et dape loge ba refonga ma liboso. Ouais. Mbala mote iboto za. Eta makam mekana ko bengi sa pe misa mususu, bota soka ko chewa. Après ben singa son émission mususu banotu na makambo. OK, parce que tu vas penser que charge wana na ba to bazara pe mena ibrateur ba biki ba koki makambo te. Yango na ba lokwa lo yambi yo na tuna yo. Kwa yo lobi ke sai makamba contrat. C'est bien à respecter contrat na. Je félicite. Lova, King Silova, ada kama na ngai. King Silova ada va ami de ça. King Silova ba wasala ibele na mboko ba tebele ba ebite. Ba mwage logo la sonde ata mutu asala makambo mo boyo yebate. Maman on a le bâti quoi bien. Tout ça na Paul du Santos no tele. Maman Paul asala kana mbuya ka ba. Oui bato atangi bato ba jogo. Nzema jogo mo peta webi. Toroya mamba banzembo. Félicitations na Ibrator pour l'album Yale là où tu es depuis Kinshasa, je te salue. Félicitations pour ton album directeur. Fab comment je dis Yale à cet album là. Bato balobi vraiment a beti album ne kitoko mais na place c'est quoi sa promotion album na ye ya kene na makambo JBO Ibrator chante JB piano. Pourquoi pas azaki temps na place amana ne ko promouvoir babiloko JB fallait soit temps plus ya ça non promotion album na ye bato ba mamba JB na sai le ko kitisa promotion et album. Merci Lisa, c'est une question vraiment bien, ça linga vraiment bien. Ibrator bana bani mizino asala album na été. Ouais, asala keza ni single. Ezaki sangisa. Sangisa c'est-à-dire quoi? Ba che bango deuxième personnalité na orchestre, d'abord chez le père et papa Yoyo. Papa succès, d'abord chez le père. Acha ba chanae, ba mbondo centreville bacha ba adada, bacha Ibrator asala album ne c'est pas sorcier. Donc il y a les bosses presque bango nyonso sangisa siko album au salande yango yo dans le cause sangisa yango na vraiment moyen atango poa mingeza te po sangisa yango préféré ki na yeko ke na mamba Ibrator chante JB piano papa chéri est-ce que JB piano papa chéri alors sommet à musique congolaise papa chéri nazo bata on va na papa chéri ne papa chéri bongo Ibrator et ça makambu tout ça kana le faladi. Makambo pété papa chéri atala est-ce que capacité Ibrator na mutu pa Ibrator po Ibrator le ka Ibrator sala mamebele adama yele taka adavie so na lo makamne fona longola lunette adava ma vie adavie so akepa papa chéri c'est senti que papa chéri makambo showbiz misena tonta showbiz pa Ibrator na moizimbi azate siko mama oluka makambo pwani wa veille ko luka mamte. Nous avons ça showbiz Ibrator JB piano positif et puis que ba ma pena JB piano. Ah bon ça la featuring album Ibrator wa Mirage webi. Featuring na Mirage. Justement pourquoi le choix est bien filé pas longue pas fa do binemi sa fabrigas pas comme ba ami Ibra, c'est ça? Té. Bina fila et bi Ibrator taka et bi faire. Vie son maman veut fona longa lunette. Président Lika Makambo. Son maman vie faut longo la lunette bina fila bive inda yangana pusa pas ve to pesa makambo yangana oka limousine be banze mo la te ka o sombela mwana bonini bote nzemo fo mutayema nzemo tsikala ezo ba maté de malheur au Mirage abeta ezo banzemba œuvre tsikala ba mon bébé tsikala banzemo papa chéra yemba ba Jeannette Bombole tile loto yoka banzemo mo boyeka nzemo fo etikala mokolo na kokufa kake kobeta oki banzemo yoka nazaka na kin tozana vena exactement imande fakuye tozaka na jour papa lutumba kufaka tozana na kin il y a des cris et bota za banzembo ndengwana rumba gospel kaka bongo menga na sala kapela rumba gospel magroza musicien so ezelo na bino non ezelo na bino to yebi angote elo na biso enkela na biso moko mwana contre za contre
mwana nguma zangu makasi mwana glaza aveugle te zemi ate debode ba mwana ngo jamais mama limbaka kokumba zemi Radish Elisabeth Général na continue yemba. En parlant de Radish Elisabeth na Angola balobi boye bobima bengra et pas batu nyonso ba soutenir bino mikolo bozwi mwana mwasi bato Radish Elisabeth yem dazo soutenir bino sikoyo boko balukela yete po bino balukela na bino bato sikoyo Radish Elisabeth est-ce que azana eshungu justement pour le roi azana eshungu mwana mwasi bato ashungu azako soutenir bino répondre ngai Jimmy Mutombo le brésilien y a pas de souci alors mutuka sika sachez bakati ya sika akome aika pour émission Lisa Jimmy Mutombo le brésilien je le salue là où il est espace contrôle na Brésil il faut le belango to na Brésil il faut le belango en servi et dans ma non il y a pas de souci Jimmy Mutombo le brésilien Jimmy Mutombo les brésiliens espace contrôle na Rio to na São Paulo na Rio de Janeiro OK São Paulo hein São Paulo na Braz to na centre na zone à l'est tatouapé bakote tatouapé Jimmy Mutombo na Itaquera oh j'ai vu na Itaquera y a pas de problème Jimmy Mutombo le brésilien quand il s'agit du Brésil je m'y connais je salue Banos à Brésil je vois William Sango Tozana Mawa Rolela Elena Freta ma copine de cœur on a vécu ensemble dans une même tour Nanda Kumoko na Brésil à São Paulo elle nous a quittés à Koufiatiki moi na moi si la famille Freta je suis de cœur avec vous ma jolie na Brésil na pesiba nyos à Brésil mbote béni na pesiba nyos na Brésil mbote je vous salue tozongi na makamba Radish Elisabeth est-ce qu'on a bogana 3 personnes na senga Linda Bokanga maman sociale Jogo Mongo ya Benin Teka boga bien te Jogo Mongo ya Benin Teka na pesi mbote nani susu Linda Bokanga maman sociale la pesi mbote boga Michaela Teka maman soin c'est bon to suki wana Junior Benkanto bonjour à toi yebsanga isiko pona makamba Radisha kebiso tutabenga te terminateur biso balukeli Radisha to lo banini kasi soki bo balukeli quand Radisha daleki nanga petite sœur nanga vraiment propre na muziki vi mutosum ngale na kangola lela longa ko kine pa biso mama bisa bisanga bi jour OK Angola okuta ngala Angola embuyanga mutu mama esinga na bulalo wa kindo nzoka tele mama esinga bi lela esinga bolela comme na Angola na kutena ba mama mobwe na kutena ba papa molo kwa président liki ba soutenir anga na bulango ka lokwa kindo kimningwe yele akoti makamwa na muziki aye bien to fongolele maboko to uzamenga po ani o ko ba misi biso ba misi to zabenga Roi Bilamba Serge Katila aye makambo biso to zabenga engati lango ya nini le aye mama muziki to zana za petite sœur na ko meme place mabete yebi Radish Elisabeth azali petite sœur ya directeur akoki komemaye nesika ya mabete je salue Roi Bilamba vraiment azalaka mingi na biso vraiment so ba fingi biso te Roi Bilamba bako finga banani je salue King Solova de Chris Nimi mon réalisateur bonjour à toi je salue Amélia Dembo David Lutete Bodrick Matadi, Union européenne, Mandela Weston, mon grand frère privé personnel, héritier Mvomach congolaise, Corniche Tambani, Davina Telemine, na Suisse, Serge Kachila Nzambe Amibali, na Pession Mbote Siko Zali, Chouchou Play, la beauté Olidienne, Yangala yo, et Subanani quoi, Baza na Bangoka Bongo. Siko Tokomo Kende lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Na toutes nos questions avant de commencer à souka poussana. Yebsangano na Luanda mikolo ekomi kaka chaque jour ba bimisa ba video ya basi ya bandeko na biso basi mitakala ya bandeko tozalaka na bango yo par rapport à makambo wana oloba nini directeur tout ça micro pardon biso tobote ba mama 4 toi 27 basi 20 mibali 7 pasi nanga na mutu azosala bongo wana pata na ozwele kwande kona mwasi
Pour nga taba masa nga tuna benga mama bof. Docteur Ivan Almeida ebi makambo. Ricardo Maindu patron na ngai mutambongo na Ricardo Maindu 100% chango ebi makambo. Nyose koleka mayo koleka te Ricardo Maindu na Jimmy Mutombo. Pasi na nga yango wana. Biso na kimbala to benga bana ba to benga ba dagonisa. Dagonisa lo kwata tamwasi. So ba publier yanga ndeko mwasi bongo esanga pasi. Mais na ebité. Oyo sama bonza malimbise. Da pasi. Nani loko loba te nzambe ka limbisa. Pour ma musuto sala ka umona nga siko mais ekozo ngata bana no be bakoko na. Nzamba limbisa mutazo sala bon. Et da pona vie mobimba oyo sala ndeko mwasi bongo o publier nga et ko encourager te oyo da TV. Saka pasi. Na ko taka na ko loba te. Malgré na ko li taka 57 ans mais ngana lela Nathalie âge. Directeur Azana 57 ans, mon œil, je donne ma langue au chat. Côté moi de soukité. Vraiment. Ma tenta qui est bien dans le salon de coiffure. Pas PDG mais la dembo. Et d'après âge, dans le chanité. PDG, na Jimmy Mutombo, ba sali makam. C'est ce programme orchestre. Programme la Binoza Nini. Vous allez revenir en Angola quand? À part Angola, Boke Dembo Kanini, l'album et tout ça. Ah merci Lisa, Kenny, tant de leaders. Moi, je ne suis pas tant de leader. Tant de leader, c'est Mamie Lola. Elle a point zéro. Point zéro, ya. Fimbu na Fimbu, Mutuna Biso. Nani? Ken Piana. Ken Piana. Ah, Ken Piana. Ken Piana, donc that. Nga so muta minga tant de leader. Faut Mamie il est la sommette. Orchestre, tu répètes la cabine na Wangata. Mardi, mercredi, vendredi, dimanche, c'est la show. Pas Maman Véronica 2. Dimanche tu as un show. Dimanche tu as un show. Tu as un studio. Tu n'as pas de tout non. Oui, non. Tu n'as pas de moi. Nous devons faire du film dans docteur. Nous devons docteur Jeff nous éviter tati. La tu n'as pas hybride. Fallait n'aller dans le souper na. Et ça problème tu mets film ou d'abord docteur Jeff tu aimes les sons tembo. Ah besoin de les sons. Tu aimes les sons tembo. Non, pas ça dans le programme orchestre. Ok, c'est un studio. À part, vous avez un studio, vous avez préparé. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. 10 chansons. Donc, vous avez à peu près quand? Le 20 juillet. Le 20 juillet. Le 20 juillet. L'album, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Donc, c'est la rumba, gospel. Rumba reggae. Rumba reggae, ça la carte. Ok, bonne chance. Naba contre-maître, l'album na bango ya bekoza la rumba reggae le 20 oloba ki bosali featuring na Papa Chéri. Papa Chéri. Nana Nesus. Na Barbara Kanam. Barbara Kanam. Na Supersonic, Mirage. Na Binafile, tout ça ba featuring de bel na ba venanga loko kanza. OK, featuring à Ibra na loko kanza, na loko kanza, j'aimerais voir ça. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Lisa. Un petit mot. Na batwazo landa osopoza na moi ba dédicace pour roi bilamba 18 azui déjà trop na nga mona na raboye poso azabula mona bende na betaka Lisa il faut bisara ande batuke malgré la coca succès mais OK c'est un succès na leka na Caribou merci na Ibrator pour ce moindo kati mundele mambo sala ngano ba sala bangote ko ba mingi da faux ba œuvre ndé yango ne Papa Chéri ba œuvre yangona Ibrator leka na Caribou na leka na salama mobile dozo libanga na radio na simona makambo wana na pe bambote nanga oui na mona wana weson chivu no marché central Clovis Kininga PDG Paul dos Santos docteur Ivan Almeida Eric Panda Monvier Junior Balou Junior Beikanto Kipe Mongo ya Benin Teka Mama na Urbain na mona PDG Amela Dembo ya Arlette Nzei président Liki Monvier patron non les lampia raté ya Piju Jembo Puchim Adolphe Itima Mandefa Queer, Corniche Mbani Terminator, Radish Elisabeth Général, Kante Alala Zema Bilamba, Roi Bilamba, Namona Jimmy Mutombo les Brésiliens, Namoni Kamana nga DJ Gloire Jolie Aïswa, Namoni na Elegebela, la kata. Namona Docteur Ivan Almeida, Yapiju Jembo, qu'est-ce qu'on a succès? Et ça Adolphe Itima, Charlotte Mundaka Do, na poto, Arnaud Mousseng Ligue des Champions, Clovis Kininga, patron ingénieur Mobi Soin, na Poupe Sarah Maram Junior Ikomo, Mutunanga. Lo manzana chabola mwana mère tala kaka Linda Bokanga mama sociale moni directeur ngoyeyo makambo kesa na Celine Bokanga mama sociale King Silove international Radish Elisabeth ko tana lo ba taka na bosania tout pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment on est?
Il y a Sylvie Ngangala, il y a Chilon Ngangala, il y a Bibi Chila, fidèle Baye Kenge, il y a la Dimboka Pindu. Je n'oublie pas de saluer Maman Sido le guide. Vraiment, aux hommes, mais la Maman Sido, Maman était. Maman était. Maman était qui est toujours libérée. La espérité. Il y a ça, on va deux mois, mais il y a qui m'a raté. La maman la bino na bozela été quoi. Maman Sido, bon séjour à toi. Xavier Lopez, numéro 10 à Mboka. La sepel nengo zongeli biso pena na Mboka. Oyo grand frère nangai. Je salue Seleman Zombi. Yangana yo muto kota otigala la Sony. Hein? Je salue Seleman Zombi, Serge Tata Kibokolo, mon grand frère privé et personnel. Je salue Dick Mafokadi, Yangana yo silate et ko sila jamais. Dick Mafokadi d'Australie, bonjour à toi. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre. Je vous remercie. On se dit au revoir et on se revoit la prochaine fois. Maman Paradis, Mirose Paradiso, Yayo Yangwana. On se retrouve. Ciao.